Merci Nabala Nyoso ya tokomi wapi nde na lobaka toujours salam alaikum na ba cher Nyoso parce que ezamoko o aza musulman epenge Fofana mususu bayebi na Ibrahim Fofana Diema kesela na caméra lelo eza nini tomoni kaka président ya assemblée provinciale ya Congo central otoyebi toujours likofi Jacques-Claude Vwemba aye ko mona IGF ndena ni papa na biso alengeti moto tozo benga star na minute yo na politique amususu bazola la pongi ya dodo komona ba mituka présidence komi ko sala auto école mais ezana ba jeune o bazo réfléchir pour na mboka oyo baza na ba ministère te baza na ba entreprise te mais baza wana comme Satiniel net lelo epenge Fofana Satiniel ya mboka ngande serena yeba tabani na zongaki ngombe ni nazali banda yango bomoni awa soki na telemi seke batonde baye kotala ngai mwana mboka mbote ende ko Fofana kombo cordon Guilhem Mubemba ngota la caméra cordon nani cordon Guilhem Mubemba zanani Guilhem Mubemba azali ike na force du progrès azali coordonnateur ya comité des sages ya force du progrès. Merci. Les alaboé biso na biso toyeba na ba kombo mais na TV faut faire sa combo avec précision et ça la bien mon mboka mbote ndeko journaliste epenge Fofana ebio mais bato ba otona to komi wapi na compte YouTube bato otalo na télévision na magazine to komi wapi comme to komi wapi télévision ba retenir kombo to moto azali boso na bango nani to kolemba ko se présenter te koyeba na ndenge lobia eza koyeba na privé mais bana mboka fo bayeba bato nini oyo bazolobela bango bato nini bazobundela bango ti lelo ngai kombo na ngai Vini Kupenza nazali moko na kati ya mouvement force du progrès et puis nazali secrétaire cellulaire en charge ya communication et médias na Céline Jadi 3 na section Kingabwa. Mwana mboka mbote ndego kombo mbote nanu na ba téléspectateurs nyoso kombo na ngai Chibanda Kashama Etienne kombo Etienne uzwango wapi Etienne azwango na di progrès en tant que combattant biso sikoyo na di progrès par rapport ya lit batala vision yo Tshisekedi babambiomba mon rebord nde nazwa Etienne mais papa abotanga pesanga komba chichi c'est que pesa fusion côté na mouvement apesio Etienne papa o abota lokola za moko o alandaka Etienne Tshisekedi apesa yo Etienne c'est jusqu'au Chichi na Etienne ça dit Tshisekedi wa Mulumba mobali ya Mama Marthe papa ya chef de l'État. Merci epenge Fofana l'homme du moment l'élève du maître sénateur à vie sénateur élu sénateur à peuple sénateur Yawapi mon mboka présentation. Merci beaucoup Ndeko Fofana. Oza Odia Yabino Christian, sénateur à force du progrès. Puis il IDPS moment parce que IDPS ils ont un sénateur, ils ont un sénateur à Gangai. Seul la famille réseaux sociaux te pour bolanda ba sénateur dans les réseaux sociaux mais te sénateur ils ont ngai. Odia Christian. Merci. Oya yebi. Président Guilhem alingina yeba eloko nini ebimisio. Tozana ba actualité belé. Net lelo président Vwemba o aza président assemblée provinciale. Abimi aye kotala IGF asali IGF mama na surprise olie IGF eyeba ndeni ni Congo central mambo etali mosolo mboka mais ya ekopesa information Greg 7 baganya ba marché koleka OVD baganya ba marché koleka office des routes mais ça des sociétés au depuis colonisation bangonde baebe mata comment banzela na biso ezali leo tozana na difficulté depuis Belgique ndanzela asika izate nengo za poko malimité fozo a boulevard Lumumba eloko nini oyo obimi oye koluka ngai awa na tokomi wapi oyo osengeli olobela bana mboka to bana mboka bazwa comme information président Guilhem amona na kapenda pamba te nini olingi oyo bisabiso lelo oyo obimi na tokomi wapi wa informer. Merci Ndeko Fofana kaka neo motsu koloba na lobaka mingi te na esengi na loba pour ça to lobité ba msuba lobela biso bazate c'est que biso mo photo loba et beleza li action ya chef de l'État na ba action ya ba vrai collaborateur ya chef de l'État
parce que ceux qui les comme malamu ezali ils ont salama il faut bêter la ngosete ils ont le rôle en nenga ou bêta l'isolo ya président assemblée provinciale ya Congo central les vraiment place azali mbote belé et le rwanda ovia sali photo féliciter na makasi na courage ovia azui ya kolungwa Congo central kokite na délégation kokita tia na Kinshasa komona levier bokula lingeti c'est que c'est le moko boya ya ko féliciter et sika nazali na kokanga maboko te na lobake no vieux félicitations. Pourquoi via sali lo kwa bongo parce qu'à comprendre que notre zone na OVD a gagné à marché tous na office des routes a gagné à marché mais dans l'entreprise moko soki G7 babana ko gagner ba marché banakala pe na Congo central bazali ya on vient le but pour soki OVD a gagné marché ba imboka bazo misala bana mboka bazo misala soki office des routes a gagné marché bana mboka bazo misala entreprise wana za la chinois yango wana eganyaka ba marché mbula na bambula baneko bakenda Congo central bayebi bato basimni national na ya Congo central eza entreprise wana eza entreprise wana mais ndeko na ngai toloba te il faut toloba makambo aboy toloba te il faut toloba makambo aboy yango neti ngai lelo na bini premièrement ko féliciter le Vemba bokula Vemba rumela pe ko féliciter Soulje Lingeti ve sala musala kitoko tango ozomona ba Vemba bazo kitela yo c'est que baza la confiance ba dit que non musala eza kitoko et pas na yo Jules Lingeti c'est que biso oya malamu to continuer toujours koloba yango to bimi lelo na itando inene pona koloba makambo eze belé Fofana a to beta lisolo ya RVA ba avancer nini oyo to moni lelo na niveau RVA yango mingi masolo penda o to yaki to solola na yo nini ezolega na RVA komi wapi pezo kende wapi pe vision ya chef de l'état na RVA eza nini ndeko nanga. Merci. Lelo mwana mboka sénateur ya malamu nini oyo bomoni na RVA parce que on dit qu'on nomme papa na biso shungu kala mingi te ya malamu nini RVA gutu elala nango so otali aéroport même ya Lisala ya Bwende ya Basankusu okelo wana ti lo mami aéroport ezati otali même aéroport à Sankuru ba eli gutu à Sankuru balobake logo te mais bino nini bomoni et pas DG papa na biso shungu na RVA oyo lelo bolingi botalisa bato to komi wapi basala ba sentiment te so okosi bakobenga la biso ake bato wana bakosi malobeze pana. Merci beaucoup l'élève du maître pour na mutunda na yo vraiment otuninga ba exploit ya DG Shungu ndeko na ngai akoti musala na JE azui DG akomi déjà RVA na JE na ngonga tozolo boy ba explain belé pour na ndeko na biso na congolais Tshisekedi c'est 10 ans DG Shungu akoti barrière na ville province à Kinshasa na aéroport andi la 6 mois d'abord a balaye yango toute l'étendue de la République Bandundu 17 mois Équateur n'en parle même pas Kasaï tous les 4000 agents il y a RVA baza payé na barrière na bango nyonso na mo on a 100 jours je pense par le 20 que date moko liboso azoko kisa 100 jours na ye et à kopesa bilan na ye 100 jours o ya côté ndenga côté RVA ozo comprendre nde bato boye nde biso tozo linga bato bo nde biso tozo féliciter muto ko futa 4000 agents ya RVA dans moins de 3 mois miracle nini ya sali mon cher yozo tangi ba rapport et belé ba province mususu awa selon information biso tozo na selon investigation biso tozo sali donc monique il n'y a que 3 rapports rapport andil ya lono na Lubumbashi na ya Goma o bakotsa recette belé mais moi na mboka comprendre que sur 3 rapports il kotsa ba recette belé akangi ba madusu nyo surtout ya ba miyibi pour emeka ko combler ba rapport ya mike ba rapport ba mike te ba rapport ya province mususu o uti ko tanga ba lodja par-ci par-là a réhabilité un rapport net ya Mbujimai aussi longtemps que
bato bazo ko attaquer hein de konanga to boyité to ki bato bazo attaquer soit disant que notre tribal bonaboui mon cher moi na mboka shungu a coûté à peu près 120 conteneurs bloqués dans le Lubumbashi pendant une année que non baya ko sala l'aéroport ya Lubumba ya Mbujimai mais à débloquer conteneur on a foutu banyo surtout ba conteneur et comme na Mbujimai pour baba na ko sala musala tant ya za DG na mona yepe na est promesse pe ya a comme pe na est a coûté ba doléance et belé qui la coûte papa est-ce que muto bongo biso ba jeune leader biso ba tsekediste to ko fanda to ko croiser les bras yango na to na itandumuke ya to komi wapi que no toya to encourager ndeye a persévérer ti ba makele ala ndaka ba makele le moko te ezanga mutu na makolo bato bazo ko attaquer na ba réseaux sociaux o bazo menacer d'après te biso to za force du progrès soko zama na force du progrès ba comité de sages force du progrès to yo ko féliciter d'abord bazo reprocher nini parce que jusque là akokiso mental il en était a oui d'abord des anté pe akokamwa ezanini to koli na kisasa papa to kela no mikila potote yango na loba avant na kende partout il faut na ba Congo profond ngana koma na aéroport à Lisala aéroport ya Bumba na mona nde bato ya RVA bazo ya kopesa mona mboka tout ça longa ke lobela biso a to ça qui 20 mois impayé mais au lieu de reprocher Joseph Kabila au ba augmenter salaire sénateur à vie au lieu ba kansata ba travailleur ba fonctionnaire congolais na salaire au lieu batalisa Joseph Kabila alongo biso na 11 provinces a commission na 26 provinces mais yako kamwa to ba kaka 3 aéroports na longoli na Kinshasa ezaka aéroport à Goma aéroport ya Lubumbashi aéroport ya Mbujimai mais ba province mususu oyo pe comment lelo kombo ya Shungu ekomi ko tangama mais pendant 18 ans toyeba ta kombo ya ba DG ya RVA te merci beaucoup pona mona mboka Shungu azo sala musala to eza jalousie to eza nini merci beaucoup ndeko Fofana pona mutuna wana ozo comprendre ndeko DG Shungu na yebisio ke abandi musala na juillet awa toza na octobre ba réalisation ba réhabilitation papa tous les agents lelo que no vérifier place au kitaki na honorable tout ça longa tout no lisusu bandeko wana sikoyo kono barrière bozaki nango bazanango na Lisala bo tout beke ndeko tout na siko ba agent RVA ya Lisala que non barrière o bazaki nango ya 26 mois 36 mois dans 3 mois mon top fouti bango tous les j'ai dit que tous les agents ya RVA baza déjà payés mon cher mon top bongo ba betele maboko te bato wana bazana simako bazana ba famille bazana ba membre de bango de famille bazo bika sama salaire wana déjà sur bazo attaquer pourquoi il y avait un type là un intérimaire oya sali ba dégâts belé ola sali la musala na yo esengemi ye zulik sa ko banda ko futa soko $60 azo pesa $40 donc akomo ko futa en termes de pourcentage mais déjà sur en tant que Tshisekedi moyike mwana mboka o azolanda vision Félix Tshisekedi alobi non ba bêtise on va continuer on ngoti ngai mutu doit mériter salaire na ye ba miyi bignon surtout ba fraudeur o bazo mabe contre DG Shungu eza bato oyo babanda kozwa kanyaka ya RVA na facilité aye na yazu toki na facilité akei entreprise ezokufa ezozinda kuna ya kipete mais balé batie mutu logique selon vision Félix Tshisekedi chef de l'État DG Shungu zala wana ndozo mona ba miyibi baza à côté par-ci par-là kolobaka mabe ko attaquer bonaboy biso ba jeune leader biso ba jike ya force du progrès jamais to kotika la kondima babuzo ba wana te pe kotika la kolikati et en plus soki muntu azaki na posa ya kokoma DG soka pesa kanyaka na yepa muntu songolo mpakala songolo bonaboy alanda muntu wana na badi pa pesa na bangomba pesa ya alanda ye atika muntu oyo azosala musala pona peuple parce que quand on nomme aux un service à peuple aux un service na yo moko te ozwaka ba dip okende ko pesa ka batu moko songolo ke no bango nde ba faiseur de roi non biso nde ba faiseur de roi biso nde to tamboli na président to commissaire président de la république asimba mandoki te Fofana yo za moyike oyebi solo ya ngona to zo beta CT et puis to zo telemela bato nyo surtout
bazo sala ba makelele na bango par-ci par-là. To kondima buzo bate cette fois-ci. Muntu nyonso to oyo azana logique à président de la République. Oyo sala mosala na bien pour mboka. Il faut encourager. Merci. Mon mboka sénateur. Papa, ba jeune leader jeunesse UDPS force du progrès. Ba satinye logo la ngai, bozana entreprise ata morote. Na moni pe boye a mota parquet pe mutu kazate. Mais na UDPS c'est parti au pouvoir, banana présidence, na ba institution tout bozana batu. Et loko nini etindi bino bolobela DG Chung. Oyo RVA kutu kombo nango to ba kasoko zo voyager. Moto azo voyager te ayebaka RVA te. Lelo moto akisa ta 100 jours te me bobimi bolobela yi. Ou le bolobela bato baza ba conseiller, bato baza na ba poste na présidence. Nini lelo bobimi boyoki ata sonité bolati ba kazak boye kolobela RVA kombo wana toyeba ngo bobiso na tokoma bito voyagaka quand même to mataka ba avion penda neta to utikana ngala die makesela otala di piste ya kananga piste kitoko balobela ngo ti ma travers wa to la mba RVA to kolobela ba mona aéroport ya Lodja ba mona aéroport ya Bumba ba mona aéroport ya Bandundu ba mona aéroport ya Lisala ba mona Lubumbashi ya Mbujima et pourtant na ba image parce que ba ja to komi wapi ba voyageaka to eloko nini oye kolobela lelo osota bozana batu na présidence DG Chungu asali nini ndeko journaliste Matondo Mingi d'abord parce que à chaque fois que tobimaka boye toloba pona bana mboka bayoka biso tobona rango eza opportunité ezaka loko la suite ya combat o tobanda nango depuis opposition lelo nako rappeler loko moko Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est aujourd'hui président de la République, fut autrefois président du parti UDPS au Bisoto Zali. Et tant que vous avez combattre campagne, à battre campagne na testament moko oyo papa na ye papa ya biso nyonso Etienne Tshisekedi wa Mulumba tikela ki biso auto résumaka na le peuple d'abord. Oyo comment slogan? Ezali slogan oyo bato bako kosala ngo na concept wana mais oyo biso na kati ya slogan wana le peuple d'abord na utolo bango tout à l'heure nga benyango résumé donc ezo résumé testament o Etienne Tshisekedi atikela ki biso c'est que peuple ndé aza priorité de priorité donc soki omoni mokonzi akomi pesa importance mingi koleka bato ya kosalela wana eza lisusu testament Etienne Tshisekedi te na yango wana tango moni biso tozwi courage ya kobima boye liboso etando moke etando eke tolobela bandeko na biso eza te po parce que toza na passion moko songolo pakala biso tomilobaka bato nyonso bayebi force du progrès ezali ei de la République démocratique du Congo c'est-à-dire biso musala na biso ko contrôler to dénonçaka soki bato ba ko sala musala malamu te et tant que tozo dénoncer c'est que pe à côté nango to encourager pe bato ba ko sala musala malamu yango moni biso tozwi courage wana to leki na effort na biso to pesa ba félicitations to acclamer le professeur Alphonse Chungu Maungu qui est aujourd'hui DG ya Régie des voies aériennes. Na ko rappeler Régie des voies aériennes RVA na Mokuse ezali société à portefeuille à l'État. C'est aussi une des grandes entreprises ya l'État congolais. Azali na 4000 agents à travers la République démocratique du Congo. C'est province. Oui, eza eloka mokete. C'est-à-dire tant on continue à pouvoir à 3 mois seulement, il faut ailler en profondeur agent ya suka azali nani, agent ya suka azosala musala nini, agent ya suka azwaka nini. Et ça lui était à côté en profondeur, c'est comme cela à ko découvrir que ba coulage des recettes ezosala ma par-ci par là. Moni soki tobi biso nyonso nde to telemiao combattant nyonso ya UDPS abanda ko tia pression ngalo kwa nazo sala te c'est que na banda ko diaboliser bato mususu wana to bundeli le peuple d'abord te. Un exemple simple, un calcul simple. Ngai na cellule nga na utaki rappeler a Kinazali chargé à communication et médias na cellule na Kingabwa. Kingabwa yemoko. D'abord je commence par la cellule. La cellule to tu ko sala actualisation, mise à jour, il y a fichier, il y a cellule, c'est-à-dire identification des membres. On est allé au-delà de 100 membres au bazar effectif. Au bazar adhéré. Au yo bazali. Moko.
ntango mosusu kutu soki toyebi ke tosala action tokenda au-delà na minimiser kaka na 100 membres oyo touti korépertorier na cellule na biso. Alors UDPS aza na Kingabwa ye moko comme section azali na 18 cellules. Je suppose que soki tosali calcul simple ya kozwa au minimum 100 par cellule multiplié par 18 tozobima déjà na 1 800 000 membres. Wana Kingabwa ye moko kende nango na fédération ya Moamba Mobimba toza na plus ou moins 8 sections. Bon beta siko 1 800 000 membres multiplié par 7 ou 8 et zo kopesa biso combien? C'est que RVA ye moko par exemple ko engager biso nyos touté. Là nous devons être conscients. Shungu Maungu tango akoti kuna il faut to comprendre que Shungu Maungu alongwaki na ndako na été auti na ndako neta ya a sotopoka DG RVA à recevoir sur ordonnance il y a chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a été autrefois directeur de cabinet, il y a ministre des Finances, ministre plutôt de l'économie, Maman Akasia Bandoubola. Ceux qui chef de l'État qui n'a confiance n'a été, à quoi couper ses portefeuilles à monnaie bongo, a géré 4000 Congolais. Aujourd'hui, dans la confusion inutile. Et ça, c'est le tout comme on développer un prétexte sur le positionnement de la moto. Lelo par exemple na UDPS to comme na article 26 to comme na mandat spécial. Bien sûr article 26 ezali hors statut. Je porte ici le statut de l'UDPS soto kotanga. Peut-être soki tozo occasion ya kotanga article 26 nango to kotanga to kolimbola. Parce que awa soko pesi bato posa eloko il faut là que ça peut biler yango. Na tambola ki na statut ya UDPS. D'abord statut ya UDPS c'est mona na raté. Na bato ba profiter ba mona ngo pa na yo. Yango na sala ngo. Ils ont un penda ya kala. Statut et règlement. Le côté ils ont mérité za la sika. UDPS Tshisekedi. Je rappelle pour ba UDPS le Zebele. Aujourd'hui nous avons c'est Mobaki, UDPS c'est Chibala, UDPS c'est Kibasa. Tellement bato ba comprenant que kilo ya politique congolaise ezali na UDPS. Bato na bato ba komiso abipo amisala bato ba epe face à la UDPS. Le quoi biso to vanda na testament et Etienne Tshisekedi wa Mulumba na yango to quel article pour le comme na IDPS c'est Mobaki, IDPS c'est Chibala, IDPS c'est article 26 oyo eza titré intérim du président du parti et Lobi Boye. Article 26 en cas de décès, de démission, d'empêchement définitif, d'expiration de mandat ou d'interdiction d'exercer du président du parti, un directoire composé du président en exercice de la convention démocratique du parti, du secrétaire général du parti, du président de la commission électorale du parti, assume son intérim pour un délai ne dépassant pas 30 jours, au cours duquel est tenu de convoquer une session extraordinaire du Congrès en vue d'élire un nouveau président du parti. Les décisions pendant l'intérim doivent être prises par consensus, c'est-à-dire les trois parties prenantes, les trois personnalités au bas composé directoire, des décision par consensus. Mais les loyaux, on a article 26 pour la côte pendant un détail minité. Je dis que il y a une seule idéologie dans le parti aujourd'hui, c'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba. C'était une personne mais qui incarnait les valeurs au biso et kolisi bisondo au monde de l'Oboye. Voilà. Kolata moniere eza kolata moki sia Tshisekedi te. Voilà. Kolata bakos ezate kolanda idéologie ya président de la République te. Yango tozomona bato mususu ba osala magui Tshisekedi ye moko atonganda côté. Mais Tshisekedi andima ko sombe la partie siège. Mais akomona motalati moniere azotonga bandaku azosala makambo akomi millionnaire parti pauvre. Mais à quoi Tolongola qui Kabila? Si Kabila a fait 18 ans, il faut fonctionnaire à l'État. Mais les autres temps, UDPS c'est beaucoup mis en pouvoir. Ndeboloba les peuples d'abord. Et ça dit, dictionnaire au social, ils en ont 4. Développement, ils en ont 4. Mais là, les bons marabas viennent à Bisso, ils vont la fonction. Romi Goluka, la chaîne Newana. Je ne crois pas. La chaîne nationale. D'abord, si on a d'abord bâtiment na bangote, même information, ils ont toujours traité. C'est ça? Malobézé pas non. Ndeko Fofana nazali ko chiter mon moké avant qu'il na kota na likambo uti ko épingler tout à l'heure parce que ezali vraiment le komo ya moto ya makasi. Na iko chiter soki na tangaki article 26 oyo
nabetaki solo ya article 26 na mandat spécial parce que bato na UDPS to ailleurs bakomi kodévelopper yango koutilisant lokola baprétexte ya positionnement soki moto moko boye amoni aza lésé na position na ye songolo pakala alobi te nga kutu na kolanda bango te po bango baza bato article 26 non. IDPS c'est comme le courant de pensée. Non, non. IDPS a tiqué la bisso, le peuple d'abord. Nous sommes résolus. Il y a qu'à travailler pour le peuple congolais. Je viens de rappeler Awa, que bisso Awa, tous a peine mis ça la tête. Bisso tous a agent RVA T. Au épinglé le comment quoi il y a cellule, il y a communication, il y a RVA. Bisso tous a agent RVA T. RVA a ça musala na il y a qu'à communiquer. Mais bisso ce qui tolobeli le cambo RVA, c'est parce que tout a dit kolobawa. Que biso tozali aide de la République démocratique du Congo. Nenge tomona kamabe, nenge pe to découvrir malamu. Tokoyi kokanga monoko te. Toye tolobeli malamu ya DG Shungu. Yango moni biso tozu courage wana. Soki c'est là yo za journaliste, so moni que c'est la communication à RVA est faible. Okoyi ko solana bango pour renforcer c'est la communication. Moi je trouve très intéressant qu'on travaille dans DG Shungu parce que Azali ko répondre na instruction au chef de l'État Pesaki au Azali a ko redresser RVA. Ndeko sénateur Autaï Koloba barrière par-ci par-là. Même Awana Kinshasa. Kinshasa Azali poumon. C'est aussi la principale entité aux Azali poumon économique, poumon il y a entrée, il y a recette, il y a RVA. Ceux qui déjà battu na Kinshasa, aux Azali miroir, il y a République démocratique du Congo. Batu ba ko salaire na bangote. O komona que c'est que mboko zo kufa. Alors quelqu'un se dit non. Biso tolobela le peuple d'abord, toko zala te bato bazo souffrir, ngana zo tambola na badip. Alors que nga zaki liboso na bango ko senga bango mandat. Alors que nga président de la République atini nga na travailler pour na bango. Je vais faire de mon mieux na remonter RVA. Les loba bazo c'est plan na RVA. Les loba salaire presque nyonso eza payé. 6 mois na Kinshasa ou na administration centrale et puis na aéroport aérodrome il y a Kiri, aérodrome il y a Nyoki, aérodrome Ezamo et belé na Grand Bandundu, na Grand Kassai. D'ailleurs les travaux, il y a réhabilitation, il y a aéroport, il y a Mbujimai et ça en cours. Déjà situation où ezaki qui conteneur ezaki bloqué na SNCC parce que futaki mbongote DGRVA ou tu ko DG Shunga ou tu ko si ça problème wana. Voyez que loko ya bongo. Ceux qui aéroport wana za réhabilité. Combien encore il y a des familles congolaises au Bazana Kachambujimai, il y a aussi des mutations. Les gens d'ici au Kolonga pe ake musala tindia ke kusala na Mbujimai. Et ça malamu, ce qui aéroport ils en activité. Pourquoi ne pas rappeler ça, pourquoi ne pas marteler sur ça, pourquoi ne pas l'acclamer? Vous voyez. Merci. Nagosenga pe na mona mboka DG Shungu. Eza bien ko boya Mobutu atika banda kuna ba terrain ya RVA. Le kolabalobi oye na vision ya kolzwa moniere kolongola na mesa kotia na mutu na kosepela pe obengisa biso to sala tourner na Kinshasa toye babandako ya RVA pendant 18 ans Joseph Kabila tango akei est-ce que atiki yango nyonso nini oyo omoni mwana mboka DG Shungu azo sala oyo zo talisa bato oyo bakolinga koyoka yo bandima pe ozokosa te nini o asali pour lobby toko sala uniquement émission na ba ministre incompétent o bazo tambola ba mituka ya ba congolais bazo tambola na kabila ba congolais bazo wana bandako ya ba congolais santé au fele bazo sala na biso eloko te na di ministère ya genre famille zéro ministère ya commerce et soutien extérieur ba mususu wan eloko te ça dit eza ba ministère ebele oyo toyoka ngoka jour ba bimisaka gouvernement lelo eloko te mais eloko nini pe bazoyina mona mboka Shungu o asala ta ina nete oyo omoni talisa batu ke bazoyina ye pona likambo boy biso to tali bolamu na likambo boy maloba se pana. Ouais, merci mona mboka pona maloba et loko esali pena sentiment pour lelo mon pena toyo lukauti na musalo ya yo eza pona ko biso nanu esengo oyo ba Jean ya RVA bazanango. Quand on parle de 4000 hommes, cela veut dire ce qui te multiplie en 10 na famille, tu as 40 000 hommes.
oyo DG na minute azongisi bana na bango na classe surtout mingi rentrée scolaire bayebaki mutu na makolo te seki bana bakosonga to bakosonga te lelo DG afuti na tala timing 100 jours na nekoki te il faut calculer dans ba facteur temps c'est que au sentir que vision oyo vie a chaki pena ya boy 3 tirs ndevie ayenango. Le combat c'est quoi? Tangu yozo ya obenda mbongo na poche nga na boyo benda mbongo na poche habite il faut partager ngo na mutu nyoso yo lingi to linga to benda na ngano na kuzu ka ndenge système ngo ezalaka kala parce que DG aboyi abi via sa PC instruction on comprend si ko instruction via sa nini ba action na ezala palpable et puis visible si ko lelo oyo DG abimisi yango na miso bato quand le lobby beta tourner rapport solo la naja tunaye biso kutu to biso ki biso to ba combattre biso mimi to soutenir des visions ya vie c'est que ceux qui osent déjà aux en paramètres ya vision ya vie c'est qu'on est ensemble mais c'est que dérouté quand ndenge moichi otolo bakuna ezomona yo to ebinde nini to kolandela nde musala okondo atangisela biso a former biso les lois légales biso pena notre combattant d'élite qui est Fachi Béton tous autres on a même vision il y a copé sa peuple oyo sengeli na ye comme DG azo zo responsabilité na po ba ko nomé opé ata ba peso ligablo mais c'est qui a $1000 lobby to côté ligablo on a $300 article coûte na 4 susté est-ce que vous imaginez que yo tu faut acheter air conditionné ya ko coupa pendant tout ce temps ici mais les entreprises moko déjà ils en ont pour parler pour la réhabiliter le côté aéroport à tout premier aéroport de la République au Toka un de on a 21e siècle c'est pas possible il y a un moment le changement est déjà là nyoso obatu bazoloba c'est pas un problème VG la lingeti sana quand lobi mamba Congo il faut pas y abeta sous moi tour vous pensez à RVA comme ça a détecté la mafia les lots obita les sur la réserve comme il 3 milliards c'est que nzambe seka sungi biso to koma d'ici là 5-6 milliards bon mboka gile bato ba retenir nini to mutu oyo azobundisa DG Shungu aluka IGF soka yibi bakanga ye mosi otamona mboko azosala musala oyo akobundisa DG Shungu akokutana na bino to akokutana na bino te nde message na yo yasuka oyo kopesa bato passage na yo na tokomi wapi. Merci Ndeko Fofana elo mo ngina baksawala tozali même moral na honorable Lezel par rapport à ministre ya économie eza dossier oyo est préoccupé biso pe tango mulai to lobeli yango pe tango mulai mais le rôle honorable Lezel a eu vraiment initiative wama honorable toza simalayo biso force du progrès biso aide Congo toza vraiment simalayo to soutenir yo to tinira yo parce que faut peuple congolais mona clair faut faire notre loba que non président loba qui a comme ça va congolais ba millionnaire mais bozui tonga bo pesi chinois ateka tonga moko bozui polo moko botikeli chinois botikeli libanais ateka polo moko so yebisanga yi vraiment congolais comme millionnaire ndenge nini honorable les êtres au bêta c'était na yo Ndeko Fofana biso tozo lobela bantivalere to bêta c'était pour la bantivalere pe biso toza na so sali malamu Ndeko Fofana to lobela yo so po sali mabe to loba mabe na yo to laksango na mpoisa parce que souci ezali ya ko aider mokonza mboka chelo boka lobi droitité c'est que biso tu photos à droit mais so ye na mbilinga ne wala ngai okuta na biso problème ya RVA to kenna ki était que liso di Congo to kota ki na RVA to moni que no bato yo bande ko tambusa kanyaka na se parce que to bando benga RVA liboso libulo mbongo bato ba yebi na RVA to bakino
kuna ezalaka libulu ya mbongo aéroport kuna ezalaka libulu ya mbongo soko bato bandoko otambwisaka nyaka se na se libulu ya mbongo me baaéroport ezalaka mabe se kanyaka ebanda kotambwisa se na se soko bato wana bakomi aleze basentir ke no esika mbongo ebandaki kobima bakangi madusu wana yango babalukeli DG aseka aza fomu mutu mais entre ta vision ya DG ezali ke non le peuple d'abord c'est qu'il faut sala mpona intérêt ya peuple so bango bazalaki na intention ya kosala mpona mabumu na bango yango ntango biso totali ke non DG vision eza ya kitoko ndeko na ngai Fofana tala kombo oyo DG Shungu azobunda oyebi ke se passe rien na biso si lelo tozala problème bafuta yango esu te ah oui mais ndeko Shungu na ba initiative aye nango azobunda po lelo oyo babanda foot espace aye na biso mbongo wana ekota na RVA ntango ekota na RVA ekosunga nani ekosunga bakongole seke mutu azala ba initiative ya malamu mbongo totelemela c'est so otelemeli eseke nde moyini yako ya Congo yango biso tolobaki te tokanga maboko te tokokende tokolobela biloko ya malamu oyo DG azosala so mpe DG abeti mabe tolobaki no DG obeti mabe eza lokola dossier toloba ya communication ebi ngai mo naza conscient DG Lukata Fofana la kuzu communication eza muke il faut RVA et communiquer l'action tout au RVA ezosala il faut communication ezala ezosala bien congolais aza na fin fond na Kazumba kuna ayebake no RVA basali boye ba réaliser boye ba komi boye na niveau boye ozala bien ata la kuzo luki Fofana wana makambo Fofana yango ndeko na ngai eza lokola action ya Lingeti IGF c'est so mutatele meli action ya Gilles Lingeti c'est ozandoki wana la komodiri yo mais mutu azosala mosala kitoko il faut kokumisa ye mpe kopambola ye oyo azosala mosala mabe faut komodiri ye neti Jules Lingeti biso comité de sage toza toujours na nsima na ye tobivie kota partout yango omoni na ebandeli nasepelaki na courage ya otinda ye butu tina mozole ya Etienne po 2 millions ebima mais tomoni na penda nga merci mwana mboka Fofana wana eza musala na yo yo mpe wana eza ndako na yo mpe ya lopango na yo il faut oyebisa vie Lingeti akende kuna mbongo ebima kuna érosion mpe ezomenance mozole érosion pour votre information érosion ezomenance nanga liboso wana wa Beliezer afilmaka érosion wana après tomoni baye kokanalize batie mwelo ezongi lisusu ovd paliaki mbongo wana ti sikoyo claire eza te tokende mpe eloko teteke lisu tokende omona DG directeur ya RVA aexplike biso problème nini eza kuna soki tomoni mabe tokoloba mabe lelo na miso ya peuple congolais so tomoni ke no makanisi ya malamu ezali tokoloba oyo ya malamu ndeko na ngai Fofana biso toza wana mpona soutenir baction ya chef de l'état ministre so osali malamu tokolobela malamu na yo epai ya peuple congolais soko osali mabe tokolakisa buzoba na yo epai peuple congolais mpe tokoyebisa mokonzi na mboka lungola ye aza dine te ya kozala esika wana parce que vision na biso ezali le peuple d'abord bato baretenir nini na passage na yo te awa toye kolakisa kaka le bienfait ya DG Shungu ke no biso bayike peuple congolais to applaudir nanu muntu era azokende na nzela malamu il faut l'encourager plutôt encourager mon terrain zona zela malam. Vous comprenez que décourager parce que chef de l'État cause la chef de l'État en même temps déjà régie des eaux déjà régie des eaux RVA SNEL il faut à chaque bateau bazana confiance au bateau bazana alignement na yendenge moko. Vous comprendre et puis te féliciter les sous Nicolas Kazadi ministre te féliciter IGF et puis ngana kosenga DG Shungu yo zaka ka nefis que na 3 mois zo que c'est 3 mois 100 jours na yo il faut senga prêtre lenge sa ya kuna betali supe kuna na kata ve atala nan passage ya bayike mususu basali wana bato bazocha ba makelele ba comparer facteur temps ndenge ndeko ba ma utukoloba ba réalisation na ba mibo ba détruire RVA pendant autant d'années on se comprendre to ko senga IGF et ya na RVA alors mon anga de la fin totika makelele tosunga chef de l'État biso ko tona copte mais toka baiki toka sima chef de l'État parce que
tobundaki mpona le bien-être ya population moko ya avancé tobundaki mpona biso te ke ngai nakende nakoma ministre to boboya te tobundaki keno mboka ekende liboso ndenge ezokende se retrouver place côté kwe nyonso tu Congo profond partout bato nyonso bato base retrouver ndeko na ngai tolingi bantivaleur te donc toboyi bantivaleur donc mpo mona ozala même moral na biso il faut ozala moto ozo incarner bavaleur ozo comprendre ndeko nani ndeko Fofana na likanisi oyo tokoloba wa likambo oyo tokoloba ya honorable Lézère vis-à-vis ya ministre. Question orale avec le débat. Eliezer Tambwe, député stagiaire, a bengisi ministre ya économie. Boyoki dossier à Thomson, dossier à Soso. Comment économie na biso? Eza na maboko ya ba Libanais, na maboko ya ba Indien. Oye yemba mizembo pendant 18 ans. Yango lelo ba opérateur économique. Bato tout bateka na ba wenze na biso nyoso. Balobi jour wana président Mbosso akomona ba commerçant au président alaka bango ke bakozala ba millionnaire bino atake ba jeune leader bozi yango ndenge nini vraiment biso kutu kaka na poko tozokende ko encourager tozobenga ye poto encourager ministre on fa ya ko répondre soka mekipe lisusu ba censurer ye pe alungwe to boy banti valeur na mboko mais peuple congolais se retrouver ndenge aussi longtemps que des expatriés bazunion so bazoteka tina na matungulu ukenati na ngingiri ukomona chinois afongoli magasin makomi banakin yango wana na image diema que c'est la filmer akomi banakin to mona avec Kabila chinois na kati bakomi la mignonne kenda jolie vraiment ils passe ba ventir on il faut ici là ndeko les heures zona coup de chapeau. Il y a un comité de sage à force du progrès, nous avons appuyé yo et puis ce qu'on s'engage tout tombola mabuno tout tombola yango comme ministre ya ko répondre à la justification baventir nous tourner ici là peuple congolais aime que se retrouver quand même na mboka na bango to cause la étranger te na kati mboka na biso moko propre c'est pratiquement impossible. Sénateur TV Zangonga na lobia Joseph Kabila to kobo yaye okolingelo ngina ete mamusalinga mandefu na ye pourquoi ça la ka plaque PR pour na osala différence na moto o akosaka saka na présidence yo pe omoni image non comment na TX ya présidence ekomi kobula to ekomi auto école omoni yango ndeni po za contrat valeur. Merci beaucoup pour na moto na wana ils passe comme depuis lobby na butu to créer déjà une commission d'enquête à force du progrès bazolandela d'abord soka za conseiller ki ngani pakala vraiment bolimbisa ngai biso d'après tout boyebi logique na biso zaka buzoba soki tozoloba bozo yokate ozokende tina niveau wana ko bana minimiser présidence ya république ozoka balekiza ozoba c'est pas ça mutuka président c'est pendable ozo comprendre cela veut dire que non ko kiti sa présidence bipa yo pi mwana mboka Félix Antoine Tshilombo azali que non première institution président Union africaine yo banda ko zosuko yo ba père osanisaka bango bataxi baauto école ndeko na ngai okoyoka sango ya conseiller wana directeur ya cabinet ya chef de l'état rôle na eza nini ntango ozomona babilo ya ndenge wana ndeko na ngai mwana mboka Gilenyembo aza pe moto ya rigueur akape moto ya mystique te tokotindela image akozwa information biso moko tokende kosenga ye ke no mwana mboka Gilenyembo lungo moto oyo suspendre azala kutu na présidence te bazobotana na PR wana tokobengo yo image ndeko na ngai tozana passe na motema donc eza déjà kokiti ça présidence de la république PR c'est la auto école banda banda ko former na kati ya PR na mokilo yi eza kana donc conseiller wana akozwa mbanu na ye na dimension moko ko s'imaginer te donc kanda eza makasi vis-à-vis ya likambo wana. Merci mwana mboka liloba suka sorti na bino médiatique na bino bato ba retenir nini pe attaque parti au pouvoir ba jeune leader o batangisa makila pole bato musu batongela ngo bandaku ngai sala nga pasi ngana koma ben na ministère tango bazoye ba valeur na ngate peut-être po bazomona nga mukuse mais o ayebi epenge Fofana zanani Diema Kesela zanani mais tango bazomona PR et comme il y a l'auto école. Elle binoni. Non, ndeko na ngai. École bela biso l'auto ça batuni sous conscience c'est ça kate.
po na ndenge penanga na ebeli musala yo jamais ko so caméra no oyo filmer biso ke pesa mwana no na parler a tourner ba filmer na bana na oyo so dépendre na musala yo ke zo ilo ko musala no commission privé il faut to ba ko départager makam on comprend oyo ya musala oyo ya ngai yenda yebi elo kwa salite on comprend ngako tu sais ça qui est rombe na ko maka déjà ba lettre d'émission ba na longwa déjà na tika boulot on comprend par rapport à DG na biso il y a RVA biso to encourager makelele batami bitu biban il faut voir bisaï a comme ça ba journaliste ba camarade naie ba cameraman ba camarade naie eza bien ko kumisaï mais aussi ata ba congolais ba zomona ba image azo salate moye bandi mapeza te. Merci beaucoup ndeko Fofana tozo komisaï te tozo loba le bienfait ozo bénéficier na mboka yango wana yemo kwa kolanda yo ya azo landa yo amoni ke wana c'est le lève du maître c'est tout bino boza ba bokendaka na investigation il faut bosala malobo biso tolobi bomemango sikoyo na pratique bino nde bolakisa bana mboka tout ce qui s'est passé. Merci. Ouais Yaya na lobby osala bokese ina baninga sortie médiatique na bino bato ba retenir nini exemple nous atali biso ne bandelité atali biso na katika na suka ba retenir nini. Merci beaucoup Ndeko Fofana, journaliste oyo accompagné combat depuis Tongo. Tolamuki no tomoni clair tena miso media tomoni Fofana joko accompagné biso na bitumba oyo. Na ina pesa nzambe d'abord merci pour asali je toza la vivanga ina yo. Tomona ndenge changement zokota na Congo pour na nzela ya mwana oyo ya pesi biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Kolo testament o tozo ko bondela na yo koloba na micro na yo na caméra na yo que biso attaque Œil du Congo force du progrès tozali wana pona ko encourager ba valeur tozali pona ko telemela ba anti valeur nango na sengi banto nyonso o ba kolanda émission na oyo bayeba ke musala malamu zo salama na RVA que papa Alphonse Chungu Maungo ba encourager ye et en passant na koloba isusu pona makambo o to koloba sikoyo na yo awa o révéler biso lisusu davantage o remotiver biso davantage sur l'économie ya mboka na biso. En tout cas bandeko ba congolais bozala kimia makambo na minute au président de la République yemoka zwango na maboko tango bat balobaka ke président zo voyager on a peut-être pas parlé de ça pour peut-être ça na agenda na bisoté à lelo le président na Émirats Arabes Unis o autika ko voyager parmi ba voyageurs à Kendaka auti ko arracher 2 milliards de dollars qui représente 1 milliard voilà donc ils ont représenté l'essentiel ya économie en mboka na biso bakokokate na ko bakisa lisusu coup de chapeau na maman na biso Denise Nyakero la distinguée première dame pour na exploit ou auti ko sala na Grand Bandundu a comité na territoire na ngai na lobi yango lokola égoïste te ke po na za muto masimanima nde na komisi yango te na lobi yango lokola fils du pays lokola congolais Bandundu wana banda toyoka basango biso tobotami ti tokomi batata mibimba boye ba première dame kuna bayebani te na Lubumbashi bakendaka S Sankuru bakendaka te Kabinda bakendaka te Équateur kuti Mobutu de pas kenda na ebisio ndeko na ngai soki mobali ya telemi ya makasi seke na mopanzi na ye to na sima na ye mwasi moko ya makasi ya telemi yango moni maman Denise Nyakiro azo prouver que elle est là aussi pour combattre à côté de son mari pour relever la nation congolaise aux missions au peuple à Pessakié pour lequel bazali pour redevable nako encourager les sous ministère à finance le ministre de finances mais c'est excellence Nicolas Kazadi pe nazo ko encourager les sous vigilant il y a ndeko Gilles Alingete oyo ya inspection générale des finances mais na kosenga lisusu akot nous avons un ministère des finances toi na ministère de l'économie oyo lelo bazo ko réclamer économie comme extraverti plus de libanais plus de d'indiens plus de je ne sais pas plus ba congolais bango moko bazo ko banate misala ni bazo ko sala Libanais aye asali café abenyi mona mboka aya kotambusela ye eloko wana ezo sala pasi mingi Congolais sengeli tozwa conscience biso
gouvernement va travailler sur ces dossiers pour que tous sa économie na bana mboka to répondre na promesse du chef de l'État ou alobaki faire des Congolais des millionnaires. En tout cas, j'encourage ma Cour des comptes pour dango na lobaki a to teleme to lobeli IGF mais toujours la Cour des comptes te président de la République a tami suna na Cour des comptes et zonga na misala nango pour ce qui Gilles Alingete a sali état de lieu na ye a sali enquête na ye a sali inspection na ye a kosala dossier à remettre na Cour des comptes o ezali censé balobela sur les Cambouana balobela soki mabe ezali batia mutu na justice a sala à répondre na bafé na ye. En tout cas, j'encourage le peuple congolais, s'il faudra acclamer, il faut tout acclamer. S'il faudra dire non, il faut tout le ban non. Parce que bisoto ekolande bongo. Le peuple d'abord ezali kazaka te, soto lati kazaka ezaka pour na respect na bino, to le kaliboso ya ba congolais, il faut tout respecter bango to za la paix décent na habillement na biso. Mais to lati kazaka te pour na to la kisache, to lati kazaka koleka ba to batu mususu na forêt équatoriale. Oh ba yebi ata kazaka te ba yebi ata sapatu te oh biso te sengeli to lobela bango so biso to vanter elamba le loire so biso to vanter ba immeuble to kosala musala moko te ndeko le DG Alphonse Chungu Maungu biso ba o to telemi liboso ya etandomoke ko acclamer ba œuvre ba exploit na yo tozali pe capable, ça c'est un conseil, tozali pe capable ya kozonga les sous awa ya koloba tio sali mabe travailler pour intérêt ya peuple congolais selon instruction chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à PCO. Merci beaucoup Nathan au PCBiso Ndeko Fofana. Merci beaucoup. Merci. Ande na sukisi mengala lobi boyi. Eza bien kozwa bana kuluna kokanga mutu na mwasi le contraire avant benga ba para kozo bala to utaka na babala bala to utaka na ba couloir. A quoi kokanga jeune garçon na mwasi na ye? Mais kozwa jeune garçon wana botinde na kanya makase sasala bilanga. Eza bien kolakisa biso ke no masango yango wana ba produit na marché de liberté. Mais ba politicien o bakangi avenir ya jeunesse, avenir ya ba étudiant, avenir ya bana classe, avenir en mboka. Pona mboka ba ibaka ba millions. Moto aibi 50 millions, 25 millions, boche na makala akobongisaka chambre na ye a climatiseur. Bazo ila ye biloko akolia, aolia ba frites na ye, ba pomme de terre. Nalingi pe bo banda kozwa ba politicien o ba yibi, ba ke na ngenga, ba ke na boluo. Nakuti prison kitoko na Lubefu. O Union européenne tonga. Toyi ki bozu politicien awa ke lozi. Asala penda bilanga pe ba cameraman to filmer ye. Ezalaka bien kozala force du progrès, mais ça bien kozala aide du Congo. Ka bango nde batombolanga, ka nde batombolanga likolo, natika lika likolo. Merci.